Mela munakumbase ye mwana mela mukumbase mwana mela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi mate na biso ya mukolo lelo ya mbotama ezali kambo ya esengo même kutuna ba famille ezalaka ete mwana botami famille mobimba kumena esengo surtout ezali que Nzambe abotami kati na biso sengo ya koleka pamba te tozwi oyo aye kobikisa biso tolandi mate ya mama te biso kitoko tobomba mpe tosalela yango biso bato solo Nzambe akaniselaka biso ntango nyonso koya ya tata Molimo Santo na 1887 le 12 septembre mokili bayebaki ete na Afrique likambo eye kuna bato mayele basali tu balandi bayaki komona wapi awa na nkamba bango bamoni ke likambo ekomi na nkamba bango pe baye kotonga na gombe lotete baye kotonga pe na gombe matadi elembo pona koyeba eske ya likambo yango eza ya solo bango moko pe bamonaki ete eza ya solo wana musala nano ebandi te na 1910 bato mayele balobi étoile oyo ememaka bukonzi ememaka richesse ekomi na Afrique balandi étoile wana ye moko tata Simoki Mbangu alobi na 1918 na kobotama lisusu kasi avant tokoma na 1918 na 1914 la date ya lelo papa Kuluta botami elembo makasi nini guerre mondiale itumba pe bandi na 1916 botama ya papa Mfuma Mbanza papa de alungana na kati na guerre emonanete oyo likambo ekomi na Afrique na mokili eza ya ndenge mosusu na 1918 babotama ya papa Mfuma Longo bitumba ye kosila fete bisika nyonso na mokili mobimba fete ezalaki bitumba esili Nzambe alongi kasi nini elandaki satana asepelaki te babwaki maladi awa na Afrique ya makasi oyo bato bazalaki kokufa faki mingi lakisi ete mwana wana oyo abotami ifo akufa me Nzambe azali makasi eloko moko esalamaki ezalaki te ezala na papa Kulutu ezala na papa Mfuma Mbanza ezala na papa Mfuma Longo tala kaka nakala na tango ya nkolo Yesu abotami mukonzi asepelaki te alobi na bato mayele bokende kotala ngai pe na koya kotala ye eske ezalaki na motema malamu ezalaki na motema malamu te ange alobi mama tata kamata mwana kimisa ye na Egypte po mokonzi akomi na kanda ya mabe kino nkolo Yesu bakimisaki ye na Egypte tala na tango koya na bapapa ba maladi oyo babwakaki
bamoni ke bakozala lisusu te bakufi me nzambe azali nzambe bakufaki te yango wana ntango wana soki ye na nkamba mobeko ezalaki manga kolia te mpo ntango wana ezalaki biloko nyonso babebisaki yango alors nzambe aye kati na biso tomoni pardon misala oyo bapapa basali batata bateyi na discours tolandi ndenge papa Kimbangu alobaki na papa mwana na ye papa Kulutu ke yo kosala na leta asalaki mpe na leta me ntango nyonso mpe faki na Belgique oyo bango bayokanaki mpona bokonzi na biso eya na Afrique babondi etumba wana eya na Afrique misala mingi batata basali ebiso tuza kolanda mateyi na bango ndenge papa Mfuma Longo alobaki te mateyi oyo tozali kopesa bino maloba wana bobomba mpe bosalela yango oyo tolobaka mokolo wana oyo tolobaki lobi oyo tolobi lelo oyo tuza koloba mikolo na mokolo bobomba bosimba bosalela yango awa boyetu ye banani bazali kobomba maloba ya batata na biso pamba te yango mutu kopesa biso bomoi ya seko ya libela likambo mosusu ezali te lelo soki obosani nkamba obosani batata misato wana obosani mpe ye moko papa Kimbangu to bamama Mwilu kobosana nkamba te pamba te oyo mboka ebotami papa Kimbangu oyo mboka pardon ebotami papa Kulutu papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima okolukila bango mboka mosusu te eyo soki obosani nkamba oza mutu ya kobunga mpo balobi tolanda bango ndakisa kolo Yesu ntango ayaki na mokili alandaki bato oyo toyokaki bamosusu ye moko mutu abengaka bango toloba ake kotala bato oyo baza kopeshe na bango kati na bato wana Petelo azalaki Pierre ntango mosusu bakozwa ntango mosusu bakozwa te me soki kolo Yesu alobi liloba mokolo wana ifo bazwa mingi alors alobi na Petelo landa ngai Petelo ntango ayoki likambo wana esali epasi nga mutu naza na famille naza na mwasi naza na bana nalanda yo bakolia nini kolo wana boyi na ye ntango nyonso kolo Yesu akoloba na ye asali neti kondima akosala ye soki nalandi tata oyo famille na ngai ebebi bakolia nini ozala pasi famille na ngai mpo oyo nasalaka yango nde nabokolaka bana na ngai na famille me nkolo Yesu mpe alembi te ye alobi Petelo nalobi landa ngai tika kopeshe bambisi tokende kopeshe bato kino Petelo motema elembi alandi nkolo e biso toza kolanda nani nkolo tika kopeshe bambisi tolanda nkolo liloba yango wana tozali na kati na nkolo na kati na misala na ye totiki nyonso tolandi bango mpona kobikisa molimo tozala bateyi monene ndenge papa Mfuma Longo aza koloba ete ntango ekoki eza likambo na biso
to simba yango makasi to bwaka yango te to te ya mokili mobimba butu moi tuza kolala te nkamba alobi nini kamba misala nini ezali kuna wana nde malamu penza pongana lobi tata kimbango oyo ezali mboka na ye bapapa ezali mboka na bango totonga mboka oyo po mokili mobimba bakoya awa na ebite faki ou bien jeteki makanda mamo mafweti kuzikutaka na ku Yerusalemu na ebite jeteki soki azali malgré eza na Kikongo soki azali te azali nzembo wana ntango nayokaka yango makambo etikali so mosika te mwa blocage ezali wana pamba te bapesi biso ntango totonga tozokoluka moyen eza kokoluka te etango mpe ya crise bapesi biso totonga Yerusalemi ngai nazomona bato ndenge bazokomipesa pression kasi na maboko vide bokanisaki nga nayebi te me nayebi alors toyokana nzembo alobi nini ntango si ekokaki nango ale soki asilisi faki nde akobeta anime See
Merci Jeteki, merci Faki. Ezana ki Congo. Mais elobi ke temps aussi ekoki. Tokozela lisusu te. Yango wana tuza koloba ete na lingi koyoka te kuna bakimbangiste basali boye. Doa baby sito basali boye. Papa balobi tokote ya mokili mobimba. Angola lamuka, Brazza lamuka, RDC lamuka, wambate kilo ya mokili mobimba ezana maboko na biso. 37,000 familles. Na Brazza bakanga maki. Batindi bango na Tchad, na Bangi, na Kinshasa. Na Angola bakangami batindi bango awa na RDC kuna pe baliokoli bango awa bakamati bango nyos ba mimi bango na likolo like c'était ozana zela siko tango ikoki 2007 ya démarrage pambate na sanza ya avril. Et ce qui est le 26, ce qui est le 27. Étoile Moussou, c'est mon année. Batomayele balandi. Et je direction wapi et Afrique centrale. Et ko telema, na yebitu ce qui est tellement qui wa mais na RDC, et ce qui Toluka. Et ko sala na sanza ya me et ko telema awa. Ngomo balobi ai likambo monene bongo tovanda kaka na ndako totonga Yerusalem te e makambo nyonso ekomi pembeni lelo so nalobi ke Israël mukanda yango invitation boya boya te États-Unis bakoya mbango bo babengami kasugi natali tozanana pasi kasi likambo eko katana ndenge nini nani akokata yango volontaire tozana esengo pambate pasi na periode ezalike toluwe mituka tosombi biloko ya kolesa nkamba toye kosasusu ntsinsani na eloko na yo ya kolia na nzela tala monta ngape na yo kubakisa $10 pasi me nzambe akofuta po ekobimbele pa mususu te kakawa na maboko ya tata ezangi na eloko te maboko ya nzambe na yo etonda makambo nyonso tobosana te tomema sango ya malamu toyebaka ke kamba eza kotongama ndenge nini pesa na nzambe na yo kokanisela yo tokozonga awa tokosala ya 2009 tolekisa lisusu pamba te makambo bandi komona nzambe alobi tango ekoki zosala nga pasi mpona bandeko kasi botiaka biso mpe na mabondeli tomikitisa bandeko boyebi nalibuma papa kurutu nalibuma papa mfuma longo nalibuma papa mfuma mbanza senge tozala esika moko ubosanaka biso te na mabondeli biso nde tomikitisa tolanda lingomba alingi nini petelo fungula ya likolo pe ya se na pesio ekangamewa na se ekangami na likolo efungwami na se efungwami pe na likolo likambo wana nde tobosanaka libeko tobosanaka yango mingi tango kufi yo kokende kuna okoloba lisusu te o bakolobela yo o batikalaka
mutu abozwi na Lazare. Mutu abozwi aleli tinda Lazare akenda koyebisa bango te. Moïse aza kuna, Baron bazali kuna. Soki bayoki te bakoya komona pasi wana. Totangaka Bible malamu. Pete le fungula yango. Malgré pona kozwa ye ezalaki pasi. Filet tika yango. Papa Kuluta lobi na récupérer bino, na boakle bino filet to récupérer bino. Ezali kama monene. Oui, c'est là que kolo Yesu Papa Kuluta ye kolo bango na ye ko récupérer bino. Yango wana batata ba mama tozala makasi. C'est vrai musala tata Nzambe ezali pasi. Monike ba papa bazali susuté. Biso to sala na biso susuté to sambila le susuté. Po ya bango bakei. Mi wana te. Na 5 mois to mona ka photo na ba tricot to lataka. Bango misat ba telemi. Esika moko. Ikambo Papa Kulutu ya lobi ngai nde nalingi na kende. Ngande mutu ali boso naza kende. Bino bokolanda sima bino baleki. Papa Fumalongo, Papa Yalunga, ya tika makambwana toke ndo kosola la ndako. Wa monike biso batu tozana mpasi mingi. Bakenda kokata likambo. Yona ngai nde bakokata la likambo. Toke kokanga likambo po solo emonana na musala oyo salaka. Bafinga mingi, balobi na bango makambo mingi. Yango Papa Fumalongo alobaki te. Bisengo oyo koyela bino ngana kozala te. Me kosala nga pasi fale nazala mena kozala te. Bisengo ya mingi Nzambe abongisile bino mena kozala te. Kasi na molimo nde bango bakosepelisa biso bamususu te. Bakofongola porte ya bisengo. Kasi condition totonga Yerusalem. Fumambanza aza ko insister Yerusalem. Soki bomona kanga tango nyonso na lobaka eza likambo batikela kibiso. Batu bazotinda biloko na bango bamususu ba bino kaka nkamba byo biso tokolia te toyoka. Ata eloba miwana wapi ekokoma. Ba blocage ezali. Oyo lobaka papa batanda. Batobia bangesoni kuya saraba batumisa to baza ko freiner Yerusalem ya kala etonga mate na kanisa mpe na tango na biso bazali balingi te Yerusalem etonga ma me balobi ke kambo ya motuya tozana ngo esuki to tongite tango nini kambo wana eko salam batata ba mama esengonde eleki mingi na koya na biso na programme tozana ngo poto yeba pa tuzo kende likambo nini tuza kolanda poto batela likambo yango pongo boko ya tata Simoki Mbangu etonga mate efo etonga ma po mokili mobimba bakoya kotala biso soki totongi te banani ya lobi mbongo na ngai ezali batu kama mususu te mbongo na ngai ezali batu na kati ya bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana pe tata molimo sana amen.